Topesi bino mbote boza ebele liboso etandoki epona kolanda magazine chrétien na bino ya lingala ya lelo tozali kofongola yango na manaka oyo ebandaki deja mokolo ya lobi mardi 28 mai na église de Mangembo Bandalungwa milulu minene oyo tobengi bongo na kombo ya Académie du surnaturel elongo na évêque Espérance Mbakadi kasi pona mokolo ya lobi mardi tozalaki bongo na pasteur Jackie Kalombo. Chaîne de prière ya ba mama na église de Mangembo Bandalungwa ezakaka kokoba elongo na mosali na nzambe pasteur Véronique Mbombo kasi ye alobi pe abengisi ba mama pona tina na oyo etali bongo chaîne ya mokolo ya lendi oyo ezali koya bolanda ndinga alobi na micro ya Francis Matondo. Ezalaki matata mokolo ya lundi oyo euti koleka na église de Mangembo Bandalungwa chaîne de prière ya ba mama elongo na pasteur Véronique Mbombo ba mama basambelaki bongo ba problème ya ba famille kasi lisusu kobenga na milimo nyonso ya mabe oyo yaka kotambolisa bandeko basi boyoka ndenge ba mama ndenge balobi. Prière lelo leki vraiment kitoko. Lelo to bonde vraiment to buki makambo ya ba serpent to ebara to tambola ba serpent na nzoto ba lion miselekete omona mwasi mususu alinga komi kitisa te pa mobali na ye et pa mutu akosenga ta pardon te ndoka ndeza esprit oyo ya lion kati na ye lelo vraiment mama Nadine akambi biso kitoko to buki to baby sim esprit wana ezalaki ba pona botela ya ba famille. Ma famille paternelle, maternelle, banyama ba totem, dont au bandaki nango avec l'étoile de la chaîne qui est pasteur Véro, dans les londés suite na ma 4e semaine il y a prière fervente juste en entrée académique, il y a académie nabiso donc les londés tous ala qui wana pour aussi sa service wana. Chaîne de prière à ba maman na quatre église à Bandal Mangembo Bandal to fonctionne tous les lundis donc chaque lundi de 9h à 11h30 et toyaka nde kubondela toyaka kubondela par rapport ya ndenge batei biso na semaine mateya o eteya makina cher au pasteur a libéraki biso toya sko na chaîne de prière toyoko lambango par rapport à ba vie na biso ba makamyo sezo tungisation na ba vie na biso en tant que maman na libala na foyer na couple na bana pe na libota mobimba biso toyaka sko na chaîne souci wana olena bomba ngona fana nango na bando tambula nango soit na landalanda ba pasteur ngambo ona ye parce que chaîne eza cadeau ba pesi biso oyo mama esengeli aya akosopa motema na liboso na nzambe pona ba problème ezala ya malamu ezala ya mabe oboya ya mabe kosenga malamu ya malamu ezali ba mapamboli eza ba promesse nzambe apesi biso mezo kokisama te toya na chaîne de prière toyoko bondela toyoko rappeler nzambe pona banda kuna biso tangu suyo moko bolembu okobondela te. Pasteur Véronique yepe apesi mbela pona ba mama nyonso pe bilenge basi. Nazoyebisa ba mama nyonso ozala mama ozala jeune fille ozala mama ya église ya Mangembo ozala osambela ka isika mususu chaque lundi biso ba mama tosanganaka awa tosanganaka awa ndenge tolobaka koni moko ebisaka moto te tosanganaka awa mama ozana problème na yo kovana na ndako te yaka mama chaque lundi tosanganaka awa lundi nyonso à partir de 9h jusqu'à 11h30 mama ozana temps ata tamba lukaka ngo mama na tongo nyonso ya lundi toyaka na kati na esika oyo toyaka kosala chaîne de prière ba mama tozaka na ba problème ebele tozaka na ba fardeau ebele na ndako mama yaka tosangana moto ezopela na ndako na mama yaka awa na esika oyo mama toya kosangana ba prière eza ebele mama tobondela toyebisa nzambe akita ata problème na yo umela ndenge nini yaka mama yaka avec ce fardeau là que oye na problème po nzamba mimonisa na kati na bomoi na yo ndeko mama ndeko elenge mwasi lolenge pasteur Véronique alobi kotikala na ndako te yaka koluka nzambe ebongo boye nzambe ya pasteur Espérance Mbakadi akopambola yo. Kaka na oyo etali bongo milulu ya ba mama pasteur Véronique Mbombo ya église de Mangembo Bandalungwa ye abengisi bilenge basi pe ba mama nyonso na milulu minene oyo ezali koya na kombo ya femme de succès. Nathalie Tata mazalaki wana pona ba exemple nyonso. Shalom les mamans, shalom les jeunes filles. Moi je suis pasteur Véronique Mbombo de l'église de Mangembo.
je viens vous annoncer une grande activité que nous allons avoir avec les mamans à l'église de Mangembo. Notre activité annuelle qu'on appelle Femmes de succès. Cette activité aura lieu au mois de juillet à partir du 3, donc les 3 au 5 juillet. Alors, nous aurons des oratrices, nous aurons la servante de Dieu, Maman Hélène Ngoï de la Résurrection, et moi-même votre servante. Nous allons vous parler sous le thème « Vos portes seront toujours ouvertes ». Bien-aimés dans le Seigneur dit que vos portes seront toujours ouvertes pour laisser entrer les trésors des nations. Alors, nous allons parler autour de ce thème. Je vous invite, vous les mamans, les jeunes filles, pas seulement de Mangembo, même si vous n'êtes pas de Mangembo, venez le 3 juillet. Nous allons nous réunir à partir de 17h chaque jour, mercredi, jeudi et vendredi. À partir de 17h, nous aurons notre conférence annuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Venez et le Seigneur va nous faire du bien. Quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, il peut organiser toute une convention pour bénir une personne. Peut-être que c'est toi qui seras béni. Alors ne rate pas cette opportunité. À partir du 3, venez à l'église de Mangembo et vous serez bénis. En tout cas, nous aurons une invitée qui va agrémenter ces jours. Nous serons avec la maman Eunice Manyanga, témoignage Nanga. Nous serons avec elle pendant ces jours. En tout cas, ne ratez pas cette opportunité, ne ratez pas cette occasion. En tout cas, le Seigneur va vous faire de bien. Nous serons chaque soir, venez avec nous et le Seigneur vous bénit. Naboito katisi bongo na ngambo ya Mangembo Betperet kuna pasteur Blandine Tekaye azali kopesa biso ba orientation nini oyo kosalema pona ba mama nyonso obayaka na chaîne de prière ya chaque lundi. Nathalie Tatama azalaki wana pona bino. Motivation ezali ke bazo kalilo bana nzambe bazo sambela pe ba omona bikamo. Bato esika banzambe bazo sala bato bayaka kaka. Bazo ya parce que bazo mona. Bazo mona ke nzamba mbakadi asa na kate esika azo opérer ba miracle parmi nous. C'est pourquoi oye amoni miracle ki abeti lisolo. Moninga na pa yoki lisolo ayepe. Et ça c'est ainsi de suite nde omoni fula ba mama ezo batisama de jour en jour. Objectif na biso ya chaîne de prière ba mama ezali tozozo ba mama na chaîne de prière to lakisa bango to bazwa formation na prière et puis ba yoka liloba et briser bango et façonner bango parce que mama bongo na rambala morte moi c'est sika moi c'est azali makelele zalaka et sika moi c'est azali ko finga ko chola matongi makambukili kili alors tozo ramener ba mama et lanzila liloba ba comme ba disciple ya Yesu yango tozui bango na moyen ya intercession ya mama et na kati ya branche intercession la tozela ba mama ba ya et to moni ba mama ba ye siko to bandi ko kotsa ba nuit de prière to bandi ko sala ba nuit de prière to kaboli ba équipe tozo sala ba nuit de prière équipe A équipe B équipe C to ba équipe Z belé to bandi et après wana soki to sali ba nuit de prière ndé to ko telemisa école. Donc, l'objectif c'est d'aller toujours même maman comme disciple. Mais quand on maman mbala mo teza facilité. Pour toujours maman to ba quitter to banda na intercession. Ya ba maman. Ko ba maman bazala ba problème belé. Maman lingara ba kipe makambo ndako na ye, ba kipe makambo mobali na ye. O mobali na azo tika mbongo te, azo lala ndako te. Donc biso tozwa ki penza soin. Maman azala zemi kolanda tozwa ki soin makambo wana kolanda ko kota na ba famille, ko sala suivi na bandako. Nde tozwi ba mama to vanisi ba mama. Et tant que moni tozwi ba mama na intercession to ba vandi nde to bande kota to bande fungola ba branche mususu. Branche mususu to bande ko fungola, to fungoli branche ya nuit de prière. Et nuit de prière to bandi déjà tozo que déjà to moni déjà nombre effectif à ba to bandi au matin. Et tant que to mona ke to mati to ko ko fungola branche ya école. Et avant to fungola branche école to ramener notre ba mama ba o basala ba fermissement te baza na église te to moni il faut botel likola balcon bo mona ba mama baza wana bazolanda pe ba fermissement accélérer lundi to lobi ba mama il faut okota na fini na fermissement oza la fermi po mama ayebi liloba ko agir ndenge moko na moto ayebi liloba te nde to zu ba mama o ba yeba ki liloba te to memi bango na kati ya fermissement po basa ni baza la fermi basala la nzambe malamu c'est ça. Na boito katisi na ngambo ya bayembi pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel ye asalaki bongo tout mokolo ya dimanche oyo uti koleka na ba église nyonso o bazalaki bongo na soutien ya concert na ye oyo ya le 19 mai kasi bolanda nini lekaki tango ya kitaki na église ya Mangembo Bandalungwa.
J'appelle en ce lieu le pasteur Moïse Vie. Ya maman. Gloire à Dieu. Je suis là pour dire merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui a fait les choses de manière extraordinaire. Nous avions un événement ce dimanche. L'Éternel, les dieux de Mangembo nous a assistés. Les dieux d'Espérance Mbakadi nous a assistés. Les choses se sont bien passées. Avant de vous dire merci, je vais dire aussi merci à Daddy. Daddy, merci. Tata, merci. Tu m'as toujours soutenu. On a, je dis pas vous avez, je dis on a un pasteur magnifique. Non mais célèbre-le, on a un pasteur magnifique. La dernière chose, c'est à vous aussi que je viens dire merci. Sûrement, je suis sorti du stade. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Je suis sûr que c'est grâce à vos prières. Abomba mangembo na ekenge eloko ya motu ya nalobi bakosala nyonso bakolonga bino te. Topesi bino matondi boza ebele wana boza kolanda biso na magazine na biso, mais avant tosilisa bolanda nini oyo liloba na Nzambe elobeli biso na pokwa na lelo. Naboyi tokomi na suka ya magazine chrétien na biso Lingala, matondi mingi pona confiance oboza kosala biso kasi tokokende te so toyebisi bino te kimia o mabota mabino tomona na mikolo misali koya.